Nzambe oyo akela likolo na se na biloko binso apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Boye bolamu na émission na biso que dit la parole de Dieu. Liloba lya Nzambe elobi nini? Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Lelo tokoyanola na mutuna ya auditeur moko azali na Walungu, ezali na province ya Sud Kivu na République démocratique du Congo. Alandi mae tolobaki na mbala eleki azali na ba préoccupation na pe atuni mutuna pona ndeko wana na zana Walungu ezali Nzambe nde akela liwa uta mokolo moye Adamu na Eva ba tosaka ete na jardin d'Eden. Pona Satan azali mobomite ye azali nde kosala mokano ya Nzambe. Nakoloba na ndeko wana auditeur ya Walungu po ayeba ete oyo alobi ke Nzambe nde akela liwa et que Satan azali mobomite. Nakozongelela ye na verbe oyo alobi akokela wana ke Nzambe akela. Nakozongela ngo mbala ekoya pona na ndimbola bino na expliquer bino na lobela bino na makambo misato Nzambe akela na kati ya liobala ya ye. Nzambe a utiliser yango akela biloko misato na kabola na bino to na ko partager na bino. Pona auditeur wana na koloba boye eloko ya liboso esengeli oyeba ete Zabulu azali mungune ya Nzambe. Zabulu azali mungune ya Nzambe pe mungune ya bana ya Nzambe. Zabulu akoki kosala mokano ya Nzambe ya solo ti. Mokano ya Nzambe ya solo ekeseni na mokano ya Zabulu. Zabulu azana mokano mwaye, Nzambe ya solo pe azana mokano mwaye. Eloko ya mibale oyo sengi kobomba na kati ya motema ete Nzambe azali mwinda. Molili eza na kati ya Nzambe te. Kasi Zabulu azali mwinda. Pardon, Zabulu aza molili. Donc Nzambe ya solo azali mwinda. Molili eza na kati na ete. Zabulu azali molili. Pe azali prince ya molili. Molili na mwinda iko vana esika moko te. Molili ekoza ndenge nini? Molili ekoza ndenge nini? Ata ozuka ma alimeti muke opelisi mo ekomisa ngo clair. Donc mwinda na molili bakova na esika moko te. Nzambe ya solo azali mwinda angengaka. Nzambe ya se Zabulu ya za molili. Eloko ya misato esengeli oyeba ete Nzambe aza bolingo. Nzambe ya solo tata Yesu Kristo aza bolingo. Nzambe ya se Zabulu ye eza likunia. Eloko ya mine esengeli to bomba na kati ya mitema ya biso ezali nini? Nzambe azali malamu. Bolamu ya Nzambe eza na ndelo te. Nzambe ya se Zabulu mabe maye maza pe na ndelo te. Esengeli toyeba yango. Donc Nzambe azali infiniment bon, Zabulu azali infiniment mauvais. Eloko ya mitano esengeli to bomba na mitema na biso ezali nini? Eke Nzambe apesa moto nguya ya kopona. Mokolo na mokolo yo ndeko mwasi ndeko mobali na ngai
tozoko pona eloko esengeli tosala ya malamu to ya mabe. Nzambe apesa biso nguya wana. Lelo nga na kolamuka na tongo na ko kamata meko na kosala boy na kosala boy. Yo penenge moko. Mokolo na mokolo. Yo ozoko pona eloko kosala ya malamu to ya mabe. Zabulu azwaki nguya wana ya kopona. Yango nda tombokaka contre Nzambe. Azali motomboki po ete meme na bango ba anjelu Nzambe apesi bango nguya wana ya kopona. Zabula utilise yango po se rebeli atomboka. Ndeko auditeur, yo pona yo Nzambe akeli liwa. Akela liwa. Pona yo Satana ye azali mobomite kasi azali kosala mokano ya Nzambe. Po to vérifier, to tala mae bosolo oyo olobi. Esengeli to kene na makomi. To kene koyeba. Nani azali na nguya ya liwa? Po ete liloba Nzambe ezali bosolo bosembo. O Nzambe alobi na liloba lia ye yango nde ezali bosolo, ezali verite. Po Nzambe akosaka te. Enge bene na liloba lia Nzambe. Nani azali mobomi? Nani abomaka? Nani azali na nguya ya liwa? Liloba lia Nzambe ekopesa biso eyano. Kombo ya emission na biso ezali liloba lia Nzambe elobi nini? Yango wana esengeli tokende na kati ya liloba lia Nzambe po etoyeba oyo liloba Nzambe elobi. Liloba lia Nzambe ezoloba nini? Pona oyo aza mobomi, o abomaka. To oyo aza na nguya ya koboma. Nguya ya liwa. Po to ya na préoccupation na yo, po to pesa yo biyano. Esengeli to luka, to yeba. Ma Nzambe azoloba concernant liwa. Liwa ezaloko nini? Liloba lia Nzambe na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. Tozoko tanga liloba Nzambe po toyeba liwa ezaloko nini? Monguna ya suka oyo ekopanzana eza liwa. Nzambe na kati ya liloba ya ye azoloba ke liwa ezali monguna ya suka. Nzambe alobi te ke monguna ya suka moninga ya suka ya kopanzana nde eza liwa. Liwa eza moninga te. Ezali monguna. Nzambe oyo asolo akosaka te. Nzambe ya solo na bonene boye eza na eloko moko akokosala ngote eza impossible asala. Eza nini? Kobuka lokuta. Nzambe ya solo akokobuka lokuta ata mokolo moko te. Ezali nature na iti. Nzambe oyo ya solo oyo abukaka lokuta te alobi na kati ya liloba ya ete mongune ya suka oyo akopanzana ezali liwa. Nzambe alobi te ke moninga ya suka oyo kopanzana ezali liwa. Pona nini? Parce que po ete liwa ezali moninga te. Liwa ezali nde monguna. Ezali Nzambe oyo akeli likolo na se ya biloko biso oyo akosaka te nde alobi na kati ya liloba lia ete liwa ezali monguna ya suka oyo ekopanzana. Alors motuna mwa biso ekozala boye. Esengeli toluka toyeba sikoyo parce que liwa eza Nzambe alobi ke liwa eza monguna. Esengeli toluka toyeba nani azali na nguya ya liwa. Nani abomaka? Liloba lia Nzambe ezoloba nini? Na motuna mona. Toko kene na buku ya Hébreu chapitre 2 verset 14. Hébreu chapitre amibale verset zominamine.
liloba nzambe ezoloba ke bana ntango babotamaka bazoparticipe na makila mpe na mosuni. Babo toyebi yango papa na mama basangani bana bazobotama. Mais Yesu Kristu liloba nzambe azoloba ke ye aparticipe, ye azwaki eteni, azwaki mosuni ya Mari. Mais liwa na ye ezaki ani mpo na nini? Liwa Yesu Kristu na liwa na ye anyanti oyo aza na nguya ya liwa elingi koloba zabulu. Liloba nzambe awa ezali clair. Hébreu chapitre mibale verset 14 oto uti kotanga ezoloba ke nani aza na nguya liwa. Verset 14 ya Hébreu chapitre mibale elobi ke na liwa na ye Yesu Kristu anyanti oyo azali na nguya ya liwa elingi koloba zabulu. Zabulu nde azali na nguya ya liwa. Ezali nzambe ya solo te. Nzambe ya solo oyo azali auteur ya Bibilia ya liloba ya ye. Yende azoloba na kati ya liloba ya ye azoyebisa biso nani abomaka, nani aza na nguya ya liwa. Liloba nzambe yebisi biso ke Yesu Kristu na liwa na ye na bowaka anyati oyo aza na nguya ya liwa elingi oloba zabulu. Est-ce que yo yebi maye Yesu Kristu aloba pona mobomi to moto oyo azali oyo aza na nguya ya liwa? Est-ce que yebi maye Yesu Kristu aloba? Yesu Kristu aloba ete zabulu azali mobomi uta ebandela. Yesu Kristu aloba ndenge wana. Tokene na évangile ya Jean chapitre mwambe. Tokotanga verset tukumine na misato pe tukumine na mine. Na verset tukumine na misato. Awa na bokuse avana tanga verset wana Yesu Kristu azalaki ko solola na ba pharisien. Basolema makamu mingi. Kasi tange komi na verset 43 Yesu Kristu azotu na bango motuna abime pona nini bino bozoko comprendre langage na ngai te mai nazoloba po ete bokoki koyoka maloba ma ngai te. Na verset 44 alobi na bango tata na bino ezali zabulu. Yesu Kristu alobi na bango polele bato basusu baza na mokili awa bazali bana ya zabulu. Po tozana batata elimu mibale. Nzambe ya solo wakila likolo na sila biloko biso na nzambe oyo babengi zabulu. Ipeza na bana bayi. Yesu Kristo alobi na bango tata na bino zabulu. Bozolinga kokokisa mukano to mikano miayeto maye alinga ka asala. Ya azali mobomi uta ebandela. Ye amitiaka na kati ya bosembo te verite te. Po ete verite eza na kati na ye te. Soko azoloba lokuta azoloba ozuta na motema na ye po azali moto lokuta pe tata ya lokuta. Zabulu azali tata lokuta. Yesu Kristo alobi awa ke zabulu azali mobomi uta ebandela. Abazali mobomi uta ebandela. Yesu Kristo alobi nini na ba pharisien? Wazoloba azalo discuter azako kosolana bango alobi na bango ke alobi na bango polele ke bino ba pharisien oyo tata na bino zabulu pe bozolinga bokokisa mikano miayi ayebisi bango polele. Yesu Kristo ayebaki par révélation ke ba pharisien wana bazaki bana nzambe ya solo te, bango bazali bana ya zabulu. Yesu Kristo alobi na bango polele ke tata na bino komo na ye zabulu. Nzambe ya solo azaki tata na bango te. Etango nini tata ya ba pharisien zabulu azalaki mobomi. Tochi kotanga yango. Zabulu azali mobomi uta ebandela.
Yesu Christ azaki clair na mutuna mona. Abombeli bango te. Alobi Yesu Christ alobi na ba pharisien aza solana bango abi tata na bino Zabulu. Azali mobomi uta ebandela. Nani azali mobomi uta ebandela? Ezali Zabulu. Yesu Christ alobi yango na bango. Tokotala lisusu maye Yesu Christ alobaka. Pona oyo azali mobomi o abomaka. Tokokende na évangile ya Jean. Tokokende na chapitre 10 sikoyo. Chapitre 10 ya évangile ya Jean. Tokotanga Jean chapitre zomi pe verset zomi. Yesu Kristo azolobawa. Abi moyibi soko ya kapana osani aiba. Soki aye po akata kingo pe kopanza. Koboma kwa kopanza. Kasi ngai Yesu Kristo na ye po ete ba meme bazala na bomoi pe bazala na ngo ya ebele. Yesu Kristo na verset oyo. Verset zomi ya Jean zomi. Alobi polele nani azo koboma? Tango wabi ke kokata kingo. So okati moto kingo. Moto na osani. Haukufa te. Nani azo kopanza? Soko opanzi mutu. Mais moto na kufi. Yesu Kristo alobi ke ezali muyibi. Zabulu. Yende moto yende akataka kingo. Yende apanzaka. Yesu Kristo alobi te ke ezali nzambe ya solo yende akataka kingo ya bato. Yende apanzaka. Non. Ezali nature ya nzambe ya solo te. Na kati ya liloba nzambe Zabulu azana bakombo ebele. Mais awa nzambe abengi ye moyibi. Parce que Zabulu tango azaki kuna na likolo azaku benga ma Lucifer, hein? Bible zo benge serpent ancien, lion. Azaba kombo ebele. Awa nzamba benge moyibi. Po okoka ko sosola, o comprendre lolenge nini Zabulu azoko agir lokola moyibi. Esengeli oluka oyeba ndenge nini lolenge nini moyibi ayibaka. Moyibi soko alinga ya koyiba yo akozwa telefone na yete abenga yo abi mama papa ngaye nazo lelo na poko ato na butu na koyiba mbongo epa na yo na koyiba television na yo akoyibi sote moyibi ye azoko tala yo soko ozali distrait to bosani porte ya glisser akoti sanko yeba po ayiba yo. Zabulu saka peningo na nzambe ati yango apoto comprendre soko yo comprendre ndenge moyiba yibaka ndenge pe Zabulu yibaka wa Jésus Christ aza l'opposé ya moyibi. Moyibi soko aye musane ko yiba to azana mbele aso balimba kanga ya akati mutu kingo to apanzi mutu ndenge Zabulu salaka yango Jésus Christ awuti ko lubawa. Ba objectif na ye ya en tant que munguna tango ya yaka ya salaka nini Yesu Kristo awuti ko lubango alobi ke moyibi Zabulu soko ya ye asaka biloko misato pas plus pas moins biloko misato kanda salaka ya ye ko yiba akoyiba nini ayiba santé na yo akoyiba bozwi na yo akoyiba tango na yo ye ako kata kingo égorgé so babi moto ba égorgé ba kati kingo akufite to ba panzi bilo misala saka wana kuiba ku kata kingo ku panza. Donc Zabulu soko ayende ko dévorer musame yango wana na ba verset biblique to ko tanga wa bone na kati ya liloba nzambe o to ko partager jusqu'à présent. Mais nani azali na nguya aliwa? Nani azobomaka bato awa ose? Nani abomaka?
Nani abomaka? Jésus-Christ alobi yango. Abe ezali moyibi, Zabulu. Yende akataka kingo pe azo panza. Soki abomaka na ndenge nini? Abomaka na kokata kingo pe koboma, kopanza. Ezali ye Zabulu nde azali koboma bato a ose. Ezali ye Zabulu nde azali mobomi uta ebandela. Ndenge totangaki na Jean. Zabulu nde azali mobomi. E na nyonso oyo ezali ye na liwa. Pasi ezali ye. Makono ndenge na ndenge, mikakatano ndenge na ndenge ya bomoi ezali ye. Nzambe ya solo ye azali auteur ya bomoi. Na maso mayema tingami na bomoi. Bukolongono ya nzoto, bozwi, kozala na succès na bomoi. Makambo ya kitoko ezali ye nzambe ya solo. Ndeko auditeur, nzambe ya solo ye abomaka te. Tutaki koloba ke nzambe ya solo azali mwinda eke na kati na ye molili mozali te. Ye azali mwinda. Nzambe ya se Zabulu ye aza molili. Pe azali prince ya molili. Nzambe oya solo akela liwa te. Ndenge na lakela kibino na kozonga mbala ya sima po ete na tokoka komona na kati ya liloba ya Nzambe mai Nzambe akela ba acte misato ya bokeli ya Nzambe na kati ya liloba ya ye. Totali makomi pe tomoni ete mongune ya suka oyo ekopanzana ezali liwa. Liwa ezali moninga te. Liwa ezali camarade te. Nzambe oyo alobaka lokuta te. Oyo akoki kokosa te alobi na kati ya liloba ya ye na Hébreu 2 14, donc Hébreu chapitre mibale verset zomi na mine ke na liwa na ye Yesu Kristu anyati oyo azana nguya ya liwa elingi koloba Zabulu. Nani azali na nguya ya liwa? Ezali Zabulu. Nzambe oyo ya solo azoloba na kati ya liloba ya ye. Hébreu 2:14 touti otanga elobi te ke Nzambe oyo ya solo nde azali na nguya ya liwa. Kasi Hébreu 2:14 elobi polele ke ezali Zabulu nde azali na nguya ya liwa. Makomi maeto tangi na kati ya liloba ya Nzambe mazali koyebisa biso polele ke Zabulu nde azali na nguya ya liwa. Ezali Nzambe oyo ya solo te. Nzambe ya solo yazali na musala wana ya koboma te. Tomonaki ba objectif ya monguna Zabulu. Yesu Kristu alobi mae Zabulu asalaka soko ya ye. Ye ayaka te po asala malamu. Ezali Yesu Kristu ye moko. Mwana se moko ya Nzambe. Yende alobi ete moyibi Zabulu. Ye soko ya ye asalaka biloko misato. Soko ya ye asalaka nini? Aye koyiba. Na uta kondimbola wake soko Zabulu ye ayibaka bokolongono ya nzoto. Ayibaka bozwi ya bato. Ayibaka ngonga ya bato. Makambo mingi ayibaka. Eloka mibale asalaka ye koboma. Epi kopanza. Awa Yesu Kristu ndazo koloba. Yesu Kristu alobi te kezali Nzambe ya solo ndazo sala yango. Soki moto azali égorgé to kati moto kingo. Moto na osani. Moto na okufa. Mosala Zabulu saka yango wana. Soki yo panzi moto. Mais tomona ba accident mituka salami mutuka epanzi mutu. Mais soki mutuka epanzi mutu. Moto na osani. Moto wana akufi. Mosala Zabulu saka yango wana.
yango ne trobai ke tokoki ko résumer objectif na ye na momoko dévorer ko panza ye musane ko boma bato avant to sukisa ngai na ko tuna bino mutuna moko est-ce que boyebi tina nini mwana nzambe aya tokokende na kati ya épître ya Jean, premier épître ya Jean chapitre 3. Tina nini Yesu Kristu aya? 1 Jean chapitre 3 verset 8. Tokotanga 8b. Oyo azosala lisumu azali ya Zabulu. Po ete Zabulu azosala lisumu uta ebandela. Mwana ya Nzambe abimi. To aye po ete akoka kopanza misala ya Zabulu. Mwana ya Nzambe aye to abimi po asala nini? 1 Jean 3:8 b elobi ke mwana ya Nzambe Yesu Kristu aye to abimi amonani po ete adétruire apanza misala ya Zabulu. Moko ya misala ya Zabulu ezali nini? Ezali liwa. Yango Nzambe atinda Yesu Kristo po lelo a rendre disponible bomo ya seko. Tango moto azwi bomo ya seko akokufa lisusu te ndenge Zabulu asalaka parce que bomo ezali opposé ya liwa. Nzambe azali auteur ya bomo. Zabulu yaza auteur ya liwa. Yesu Kristo aye ko rendre disponible bomoi ya seko. Eyenge bene na liloba ya Nzambe. Nani azali mobomi? Nani azali na nguya ya liwa? Liloba ya Nzambe elobi polele. Ete ezali Zabulu nde azali na nguya ya liwa. Yesu Kristo alobi polele na ba pharisien ebisi bango ba pharisien aza osola na bango ke tata na bango nde Zabulu e bango balingi bakokisa mikano ya Zabulu oaza tata na bango. Yesu Kristo alobi na ba pharisien ke tata na bango Zabulu azali mobomi uta ebandela e toutaki komona ete Yesu Kristo alobi que moyibi awa ezali Zabulu kombo ya Zabulu mosusu ke moyibi Zabulu tango ayaka asalaka bobele biloko misatu. Yesu ko aye pona koyiba, pona ko boma pe pona ko panza. Zabulu nde azali mobomi, azali auteur ya liwa na pe nyonso etingami na liwa. Nzambe ya solo yazali auteur ya bomoi na nyonso oyo etingami na bomoi. En tout cas, ndeko auditeur, Nzambe ya solo azali auteur ya bomoi. Et ye auteur ya bomoi, ye azoyebisa biso na kati ya liloba ya ye ete ezali nde Zabulu nde azali na nguya ya liwa. Zabulu nde azali mobomi, ezali Nzambe ya solo te. Nzambe ya bokasi bonson apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.